Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Allô, bonsoir, bonjour, bonsoir. Balandignon sur la BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Balandignon sur la maman BBC. Alors, Nengena loba, bon début à semaine parce que tout ça mardi déjà. On dirait hier c'était le dimanche parce que biso a tout ça qui férié. Alors mardi peut tout ça toujours dans début à semaine na biso bon début à semaine na balandignon so ya BBC Mpoï TV. Voilà beaucoup tana nous solo là, beaucoup ta bandeko, beaucoup ta to solo là, beaucoup ta parce que ngana lingana nga nso na moni likambo na vanda kimia telefone ya kotele melango mbangu pona nini parce que injustice eleki ebele na monde ya réseaux sociaux, injustice eleki ebele bandeko eza na publication moko décor na page na ya TikTok to ebité parce que to moni ndeko na biso mwasi abimaki isusu donc rendre eza makasi entre ye na décor. Ce que tali bien, inutile que tu vas tout bakota na likambwana po. C'est comme si ba yebani, ba tout cas solo là déjà ba bengana. Alors eyebika bango ndenge bazoki na barando na bangwana. To mona ki décor na par na e 2 jours passés à Wawa a qui ko répondre que non oza muto liboma et voilà. Après ake alongo li publication ana. Mais hier a tchaki publication mususu, publication ana nzambi nanga makamtu mona boyo nabanga gambwa yaya naza vraiment na matete nabanga gambwa yaya naza vraiment na matete nabanga gambwa siko nga nazomi tuna na lobby et puis ache photo ya mbwa. Je sais pas, tango ache mbwa, ta ndenge alobi ke no banga ka mbwa to ndenge nini. Alors, eyebika ye. Mais ngama BBC naza kuna te na barando na bango, naza kuna te na batiraema na bango. Et biso toza wana toya ka ko défendre belle vie. Et toya ka vraiment ko défendre belle vie. Famille Libota to si ça qui na nous filme na biso ya la vie de Tegra. To si ça qui la vie de Tegra hier et tout le monde qui n'est filmé et qui ndaki, tout le monde qui n'est filmé et silaki. Mais tu regrettes à Koloba que non film et sili penza bien te parce que au monde biso ba Congo ça qui songi to ta la filmer na qui songi to yeba kaka sort a mutu nyonso na katia filmer. Or filmer za la kabongo il faut etika batu na suspense. Alors etiki batu na suspense mais mutu na mutu azui leçon na ye na katia filmer et film et s'il etiki batu na suspense mais l'histoire ezalaki bien développée pour batu ba comprendre film. C'est ce qui était important, encore c'est ce qui est important. Alors avant on a lobela na no film to continuer non si ça non likambango ya artiste et comédien décor et loko elinga ezani bomoni publication wana ona chiwana ye tango alobi ke non na banga kananga kaka mbwa ye naza mwana matete mataki kitaki. Donc azo répondre ndeko o baza na ye batira ema. Mais ce qu'on a ba commentaire, moi j'ai pas aimé. Et puis il faut na ya kolongolango le plus vite que possible vu que non injustice et l'équipe mingi sur les réseaux sociaux. Et yami balé les sous ça que non. Pourquoi les gens ne veulent pas réfléchir dans le bon sens? Bato bazo réfléchir kaka dans le mauvais sens o ezo sunga communauté te. Nde ça la peut passer. Franchement, et ça la passe. Nous avons besoin de la porte. Courant oyo.
Ça m'a kelele vraiment. Bozo dans la grande famille. Ça fait très mal na babilo ko mususu. Publication ya décor, mais na ba commentaire bazo le belaye que non, ndenge za wana mutu atindi mama wana, mutu atindi ndeko mwasi wana afinga yo eza belle vie. Boko banda ko tombo bo banda ko c'est la belle vie makambu jusqu'à quand. Pour ce que l'on dit tiraillement na bango, babengana. Baebi ndenge babengana, ndenge basengana ba aide, baebi bango moko. Maintenant pourquoi venir dire que non, belle vie mutu atindi afinga ye. Maintenant ngai nazolo baboy. Soki belle vie mutu atinda ki ye abenga afinga ye. Mais dernièrement ba oti ko finga ba chroniqueur ya si la ba oti ko finga décor nani mboloko. Toke na bino bongo po to sungana. Toke na bino bongo po to sungana. Trop c'est trop. Ba oti ko finga nani décor awa. Mboloko. Décor alobaki l'autre. Décor abimité le quoi ndenge abimina. Oh non, je sais pas peut-être à répondre au pas musika. Oh finga ki mboloko azana ki. Je suis au milieu du village. Na lingi juste ka dans longola équivoque oyo. Ya koloba keno ce qui est nani décor azana batiraima na ta moi sikuna o Belleville mutu atindi. Non. Non. Et bongo oyo afinga ki nani décor mokombo na soki mokombo so isusu afinga ki nani nani mboloko. C'est-à-dire que non si la mutu atinda ki est si la mutu atinda ki afinga décor mo nani mboloko. Ce que tant bo ça la bongo bandeko, laissez-moi vous dire et vous informer que non Belleville a zui kimia. Ya komona que non ba artiste ba obenga bango ba o ba bana ko tourner pas si laté. Ba obenga bango pona ye na ngambu na ye azwa kimia. Ya koloba que non o ba tu ba bana ko kanisa eza yango te. Mais malgré ça Azos a toujours insulté. Malgré ça, Azos a toujours minimisé. Mais, et là, comme on remarque toujours, il y a quoi qu'on lobe là-bas, quoi qu'on attaquer peut-être artiste, quoi qu'on lobe artiste mabé. Mais tu vas lobe lango en gros. Il y a des artistes bazabienté. Des artistes bazaba ingrat. Des artistes bazaba ingrat à pas ingrat. Des artistes bazaba non que le bakeno hypocrite. Hypocrite. Soki bino boko finga, soki bino boko ya koloba ke non, eza bela nda tinda kiye aya ko finga, bela ko tinda ye afinga ye par rapport à quoi? Ngana loba kaka na bie, bino bomona ka bela wana na ndenge nini? Bomona ke ki wele, bomona ke zoba tababe. Ya. E moko ta à travers ba film o Belleville komela ka biso. Bobanga ya ta na eloko wanati. Po kolanda kala ba film akomaka automatiquement soko saka mutu moko réfléchissaka o loba que non cette dame là aza mwasi mo o saka na été c'est une femme qui a donc azana mutu o ye moko lobi que non o kyo finga nga makolo poussière o finga nyonso mais mayele nanga o zwango te sagesse o zoate siko est-ce que Belleville na minute oyo réalité zo le kana monde na bango na ko cesser ko répéter en côté. Est-ce que Belleville a mutu moko boya koloba ke non finga artiste wana? Non. Pour na ya sache maboko likolo lobi que la volonté de Dieu soit faite. Et puis à part volonté ya Nzambe ekokisama, volonté pe ya ba artiste. Oh peut-être ba bana ko évoluer peut-être pembeni na ye. Volonté na bango pe ekokisama ya koloba ke non soki ba bengi bango ba kende pas si là c'est pas un problème ba kende volonté na bango ekokisama. Oh ya kolinga ko kende akei ko boya ezaka kai. Attends tozo loba awa attends tozo benga bon je sais pas ezaka question moko boye ke non to loba ka peka ka vérité to zalaka véridique attends tozo ya to oboma moto ya koloba ke non mama top ninga zawana ayebaki na ye artiste wana te wakina ko nani ko sala na ye soki elubu. Est-ce que vous êtes sûr que non mama top ayebi ete surtout bito solo la kaka pembe.
Vous êtes sûr que non, maman top a ébiété? Et ça problème, le problème c'est quoi? Hypocrisie ne batu to télémela, boz à la vraie. Yango mo na ratolbara que non artiste, cause na parti prité. Po les faits cause na parti pris, plus tard obima zoba, plus tard obima bololé, plus tard ozanga ta place à konyata. Bartiste belé bazata na notion wana te na kati na bango ya koloba que non sur 100% bartiste. Et belo to mona bazo top tepa. Bazata na boule wana te ya koloba que non, je dois être au milieu du village pour un avantage nanga pour l'obito yebite. Non, c'est pe koloba te que non ya koloba que non. Dès que moi si on a ta fingi mama top. Bon ko finga c'est trop dur. Nga mama bébé c'est na finga ate. Na koki koya ko bete la mutu o ya fingi maboko te. À la logique. Na koki ko bete la mutu a fingi maboko te si longtemps que nga na finga raté. Automatiquement na koba que non naza hypocrite. Peut-être na ko telemela ndeko a fingi. Azaki na 1000 raisons. Mais manière o akendela ki na likamunde ezaki mabe. Pour ceux qui habitent solo la pembe. Vous êtes sûr toya tolobi que non maman to pa yeba ki na ye mwana wana te oya elubu place akena ko sala. Ceux qui tolobi to solo la pembe, to solo la penza pembe. Est-ce que maman to pa yebi te? A yebi? Pour moment oya bitumbe bima ki wana parce que ça là qui a ba 2 semaines, ba 3 semaines matière ya Marina ya là-bas, nana nina Karine Pala et puis nana ni oyo. Na Marie-Jeanne Bololé. Matière est traînée qui sur les réseaux sociaux. Ba audio, il y a Karine Pala et Bima. Audio, il y a journaliste ou yambaki mama top. Et Zalaki, Nengazo Loba, na zan hôpital et tout à Kenda nango pe na baise. Ceux qui osent moutoyer biété. Osa tine ala nunga photo na ye, vidéo na ye. Parce que bango na monde na bango na ba yebi ba chronique, ba yebi biso tout. Ba comédien de bazawa. Ba yebi. Parce que nga na zwa kutu appel ta ya comédien mo na otanga kombo na été. Abi mama bébé c'est na bengio na yebi ke non oza famille libota o défendaka belle vie mais na eka couper so coup de chapeau ko bebi sa musala na yote façon défendaka belle vie o défendaka belle vie bien o finga kate et tout ko kota na ba buzo bebele te auto mona o marka kabiso yaka o sali ba promotion na yo et tout mais au finga te so likamboye sur les réseaux sociaux ozoya o relater o sali no analyse no na ndenge moko logique moko eza o sali critique moko eza logique et c'est bon mais to yo kako fingi te artiste comédien nga benganga a encourager nga parce que so na moni pe ndeko moko boye a fingi na obetele maboko te mais tant que mukolo na ko analyser na ko ba aza na raison na ye mais façon à kendeli nde a perdre raison. Parce que si tu habites solo la pembe, maman top a ebi moi mbali anate. Maman top a ebi. C'est pas interdit. Yango bomo na tout debit tout debit lo baka keno. Bartiste bozala netre. Bartiste botika kisongi. Bartiste botika jalousie. Bartiste bozala vrai. Ah si bo bimi mbala moko Belvia tindia finga Belvia ko tinda ndenge nini mais eza na ba chroniqueuse mususu oya sila bayaka bango ne bazala na monopole a ko finga to mona ka place oyo mokili yaka ko telemela bango te ya koloba keno batindi bango esali boye non mais oya belle vie oya zalaka kuka ki juste imagination ya bato. Oh, ils ont qu'à belle vie. Bota une publication. D'accord, azo répondre nae. Ta moi si oh bazane problème. Mais bino ba les abakwiti bozoya na ba commentaire ya koloba keno d'accord muto atindi eza belle vie. Pona nini po bo pesa déjà problème entre belle vie na décor. Vu que no décor akena ko tourner et pas nani et pas si là. Sko bino boza na bula koloba keno bozo ba artiste bo sangisa na ndenge bien. Pourquoi moindre pepe kaka soki bozu artiste ngo boye pas aye ko jouer pas na bino bo balusa ba discours bo balusa ba problème. Ba uti ko finga décor awa mboloko.
nani yango afingaki artiste et nani comédien nani so comédienne nani chroniqueuse ya sila chroniqueuse ya sila afingaki mboloko awa. Est-ce que tout le monde est à place oyo biso to yaki ata koloba neti nga mama BBC na sali la kango analyse na bi makambo eza ndenge nini décor ake ko tourner kuna après ko tourner kuna bango ba yebi déjà que no a tourner ki kuna mais ba chroniqueur na ye ba bimi pona ko finga ye mboloko. Est-ce que ça a des sens? Ah, c'est-à-dire si la muto atindaki bango ba finga ye balobi ke no aza peza mboloko du fait que na azaka na mapeka boye lelo to zuye ale sakana les jouer na nani na SB. Alors après bo fingela ngai toke nango bongo toke nango ya koloba ke no décor ba utiliser ba pesi mbongo a jouer après ko jouer ba bandi batindi batu bo finga ye mboloko. Balobi avant olongolelo ko zana liso muninga yo mokono mitala o ezana kati ya liso na yo olongolango. Omoni monde ya ba comédien vie ya ba comédien lelo soko zaka kama yelete ya koloba keno ozwa ba garde na yo ou encore ozwa ba obalusa déjà mayele vraiment ozana vision de loin on se retrouver peut-être na coin osimbi mutu okangi batu bandoki ba comédien bango na bango bazo pesa na mayele ya koloba keno na miniti na fongola boy na miniti na zala boy na miniti na kende nango boy na miniti na kende nango boy na ina loba keno belle vie aza mwa mukete belle vie aza maye aza mwa na mukete ya koloba keno akozala ka wana bana ko supporter ba bêtises nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux na ba comédien o ba bengi ba collègue na ye aza pe mututi. Soki to moni makambo nyonso belle vie akufa keza nini belle vie akufa keza bola muzoba belle vie akufa ka bola muzoba na ndenge nini belle vie aza mutu o nzamba akela ye na motema ya malamu ya koloba ya kokaba na motema malamu ya kosunga na motema malamu ya koyeba ko compatir na ndeko. Mais bato babana ko profiter yango ba mona ki on dirait que non eza faiblesse pour na belle vie. Et voilà aujourd'hui et comme il fout ya mafinga. Parce que tout le monde a artiste était abima peut-être si la bana ko pesa mbongo et lelo abimi aya ko lobela si la mabe yene azana mupimi. Mais chez belle vie ezaki te que non zo pesa mbongo zo sunga batu pona ko flatter bango non. C'est ça cœur onzamba pesa yi. Motema o nzamba pesa ye yango wana. Siko na miniti oyo comportement bato mokili échanger c'est moi na bato ya koloba keno na kosunga lisusu te parce que kosunga nanga ezo sambwisanga ezo fingisanga. Boyebi combien o nzamba zo sepela nango te ndenge peut-être belgia kangi pe liboko ya koloba keno kosunga nanga bomona ki na problème ya situation ya nani ya Richard. Kosunga na ye fingisa ki arrêté alobi enatika. Skoyo eloko wana ndenge peut-être bovandi na mutu yo leli mama nazana parce que nous les Congolais là to profiter to ngaka to profiter kaka. To mona kaka ya zane mutema bien. Azana mutema moko akokaba. Eloko wana eza de tipenga. Nga nazala ko vanda boye. Mutu moko boye ka ata na église ono moni bosolo la kate. C'est juste bonjour, ça va, et oui, ça va, et ben, shalom, et sili. Mais on vend dit, bon, moni penza, et ka, boy, pas, maman, et souvent, on a 50 rende, na mbongo transport, maman, boy, ce qu'on a compris na angote, to souka na mbote. Mais pourquoi je dois nganga? Pour peut-être ayoki sango ke no, ya tazana ngo mukia na kabaka, ye asungaka. Mais, ce qu'on t'a na osunga na mutema na nga na sugi, mutu azangi, na bimisi na pesi. Parce que bino tango ba pesa bino boka c'est sa faiblesse. Tala mokili ya nzambe ndenge eza. Mutu nzamba akela déjà na mutema ya kokaba. C'est que belle vie a traversé les lois eza yango wana. Ya n'importe qui aya ko finga belle vie. Ya n'importe qui aya ko lobela belle vie mabe. Abosa na tabolamu o belle vie salela.
Sko bino nde botie na makanisi na bino akoloba keno Belleville ko pesa pe ko sunga o ya sunga keza on dira zo somba batu non eza mutema o nzamba pesa ye. Alors lokola lelo ekoma neti faiblesse moko boye batu bakanisi ke non aza faible yango azo pesa akangati combien ba bimi combien ba bimi ba ko finga c'est par là vous allez vite comprendre combien ba bimi pembeni na ye na moment où bazaki pembeni na ye balia yango mona Belleville akoma victimisé na réseaux sociaux na eloko wana ya bola muzoba azalaki na sila aw a push sila fongola chaîne yanga nya banda neko boya lobi na ukokalanga makambo wana te on dirait zaki peut-être ceux qui bitumbango ya famille ceux qui zaki bitumbango ya ndenge nini ekotela kaka Belleville ko fongola muninga keno fongola chaîne pour les lois à l'adversaire na niveau auto kendele. La grande famille, on ne fait qu'apprendre du jour au jour. O ezo zo muninga, o ezo komela muninga, na part na yo ko sekate maison mayele. Je crois que tu kota la film à la vie de Tegra. Et loko linda asala ki Tegra. Juste kaka ba pesi linda nani Tegra ba compliment ya bien, vi que non a obi yemba bien. Linda chemba la moko zuwa, c'est-à-dire que no yo soko umediao jo o ya kuzoyo. To bandana nkokende, to bandokende. Abengana nani Tegra. Loko balobaka mokile zambanga ya ntaba e balukaka. Linda aiko se retrouver na makolo ya Tegra. Est-ce que boyoka ki maloba o Tegra bimisaki? C'était un message fort o nani Tegra bimisaki et pas Linda. Apesa ki conseil ya bien bino bato mokili bozaka aboy talaboy na osunge pe lelo boy moko bosana tanga na ozoka yo nesu lobi ko ya ko bundisanga donc abimisa na ebite so bozaki botiraki attention na maloba oyo Tegra bimisaki o ayebisaki Linda. C'est ce qu'on est en train de vivre na vie sociale lelo. Donc adage wana balobaka bola muzoba ezalaka na tina soki Belleville azaki mutu moko akabaka te mbele na minute oyo respect moko lingo zala ya koloba keno bon je sais pas na ebite so na koloba ngo respect. Alors vie en réalité ya koloba keno Belleville rival azana rivalité moko boy na réseaux sociaux na monde na bango ya théâtre na sila. Si ko yetango azosunga bango baomona ngo eza faiblesse pa na ye ki a osomba siko tango akangi loboko balongwe bango nyonso sikoyo bakomi ko finga ye. Est-ce que Belleville azo continuer musala to azo continuer te Belleville azo continuer, elle reste Poutine de l'écriture mais ba o nyonso babimi baki ba onga ikakaka bakende na plateau o ba pesa bango $20 mabe basanzi esili donc bakomi ka ko baluka na ba plateau ti okoya ko se retrouver lobi bazobenga kaka balobi ke no yo na ndako azobela. Est-ce que bo raisonnaka et tant ko se retrouver na mbeto ano zobela mabe ko zonga esusu kaka pa Belleville po nini bozala bongo mokiliko bato mokili total elaka lobi total elaka lelo te lobi eza ya biso te lobi eza ya nzambe mais to prépara ka futur na biso. Ba o nyonso bazaki pembeni ya Belleville si tomoni awa sila comédien na ye o atournaka évoluaka epa na ye a se permettre kobima mpona koloba keno bandeko naza na mbongo na maboko te nasalaka business akoteka baperike mbongo nyonso nazaki nango nauti kosomba marchandise leki nanga akufi please il faut nakunda leki nanga ngande papa ngande mama na famille nanga nga natanga te mais naotangisa bandeko nanga aza soki na Angola il faut azonga po akende soki aza na Angola babiloko yango il faut azonga siko soki na kini akende kosala nini akende kokunda leki na ye. Boyebisanga tozwa neti mutu ata neti nani tozwa nanu artiste nani oyo aévoluaka pe mingi pembeni ya Belleville bon ok prénom papa Serge tozwa papa Serge asaki na biso
Et tous penza sac. Papa na papa Serge ne muto abima ki bongo. Aye kolela bongo. Est-ce que tu as topé dans les réseaux sociaux? Ah, tu as topé maté. Le monsieur Abimi Aleli, alobi bosomba parce que moi on a zaki nango na uti ko somba marchandise. Na siplié bino, bosomba taya ko somba ba marchandise nanga et permettre ngana kendi na ke kokundale kinanga. Mais a évolué à Kapembe ni a belle vie. Et ce qui a belle vie, il y a Sila. Ce que boye bisanga, lobby oya kufile kinaye. Lobby peut-être ataye to souhaité ma bête. C'est juste exemple parce que toujours ça la analyse. Akutani peut-être un accident, akutani un problème moko ya ni ya bien té où il fallait intervention. Est-ce que si la rosalango a rosalango té. Pour le monsieur tango abima qui n'a pas lancer message wana, c'est parce que aibi déjà que non, maman on a zalakane akabarate a libérakate. Sko bolamu lorsque zo sunga mutu bat ba mono zoba. Ngape na apprendre kakawa, ngape na apprendre. Pour lobi peta ngana ozanga, so ina ko sengo opesa ngate. Nzamba limbisa penza parce que le monde est trop méchant. Tozaka na ba réserve ozo sunga nani? Tokoboya ko sunga te mais là maintenant il faut to fongola miso to eba ozo sunga nani? Ozo sunga za nani? Je crois total qui dernièrement à Poutine akenaki ko rendre nani visite nani oyo mwana lemba. Boyoka ki exemple muke ya pesa boy ezaki exemple te ezaki histoire oya betaki ya koloba keno jini mwana lemba bakulu na ba betaye a se retrouver en hôpital de a se retrouver na ndako sûrement babenga Poutine abenga Poutine tongo ya 5 heures Poutine abima. Pourquoi Jini mwana lemba azana famille te, azana ba tata mwasi te, azana ba tante te, azana ba noko te, azana ba oncle te, azana ba yana ba leki te, azana ba master na ete. Mais mutu o ya mona ki mutu malonga ya keno ne ta o nazana ngo mutu aliboso no bengeza belle vie. Pour nini? Eloko aliboso za keno aza mutu moko azana mutema nano nano ya bolingo. Elle sait compatir. Na likamo na kutani nango. Aozala parmi o bahosunganga. Atali na famille na ye. Atali belle vie. Alobi ke no betana benga belle vie. No lingaka nazong saka conscience abato belle vie asali nini? Belle vie bimi tongo. Lisolo eza na chaîne ya nani ya nani ya Jini mwana lemba. Abimi tongo. Ake na hôpital sa make-up sa nini mbangu ake kotal po mutu soki atomboli phone bongo abengi yo ma chère ndeko mwasi ndeko mobali bomoni loko babengi considération ezalaki loko moko boye ezalaka précieux po bato baze belé na sa moyo yo oki ozapoza na belé ya ba connaissance na yo mais batiki bato wana batomboli phone babengi yo eza déjà considération. Bande ko bomoni ba considération ya bongo atoza nango te créer. Atoza nango te créer parce que oyebi te nzambe ndenge apambola ka mutu. Nzambe apambola ka mutu d'une manière d'une autre. Oyebi peut-être ozo zela lisungi moko boy. Ozuka kapel boy ma boy pa no ba osenga boy. Yo kangi mutema. Bande ko. Jini mwana lemba belvia kitakate belvia kiti. Belvia comme aboye, et l'eau liboso abani na okolela. Suko aleli nini, nana bimisi ata $10 te, abimisi $5 te, ba pesiye rapport ya médecin te ke non ezabo, ya bani na kolela, vi kaka nenge akutaki mutu, ne ta o yazaki déjà zolela mutu et tout, soki ba makila. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve déjà que non, aza mutu abolingo. A mutu oyo, akoka capacité ya muninga. Est-ce que vous comprenez? Bandeko, eza flatérité. Eza loko moko bona olinga na tchana no batu batu. Bo comprendre pe batu. Belvi aza nzambe ta na ba défaut na ebele. Ebele amutut. Mais non, la façon dont batu ba memela ka sur les réseaux sociaux, c'est pas ça.
akomi boye bapesi ni rapport médical ni nini amoni kaka jini mwana lemba na mbetu boye akomi kolela nini bokende botala yango na nani na chaîne ya jini mwana lemba bokoyoka ndenge abandeki koexplike jini azoseka kutu jini azoloba nasali kaka erreur ya kobengisa bino awawa parce que bakomaki konini koanime ye ya ntango akoti jini eloko ya liboso abengi ye mama na kufa. Est-ce que Bellevue aza mama na ye? Bellevue aza mama na ye? Soki pe tolobi toloba boye eza kaka connaissance kaka ya ba monde na bango ya ba théâtre. Comme soupe baza ekolo mon côté. Mais jini amoni Bellevue abengi mama abanjo lela moni ndre mama na ya botaki. Eza nini connexion wana? Ou encore eza nini o ezwaki jini mwana lemba? C'est parce que jini mwana lemba ayebi avandi na Bellevue. Ayebi ke no mama oyo azala ba mabe na me kote ma makambu moko boye akokaka te aliberaka. Sikoyo lelo Bellevue akomi kofingama. Pona nini? Pona mutema wana. Et comme il y a une faiblesse pour abana ko sunga, et comme il y a faiblesse à ma finga. Bon moni ndenge mokili change akabatu. Bozo dans la grande famille. Pour ceux qui jini mwana lemba aye bakake non, Bellevue akabakate, Bellevue compatira kana batute. Alinga benga Bellevue te. Alinga benga Bellevue te. Non solo la pembe la grande famille. Non solo la pembe. Pour battu batala pe kaka intérêt. Est-ce que ndeko mobali o abimi aye ko lela munoko fongoli munoko munene wana. Poni na benga kisila te. C'est parce qu'avant dina sila. Elle ne compatit pas ayebi nyenge ba compatira na mutute ayebi pasa muninga te ayebi ko lia na batute. Na yebi pete ne na koti na situation oyo. Liso na ngeza ya décor. Skuta mbolo bakeno Bellevue atindi décor aba uti ko finga ye. Ba uti ko finga décor. Mboloko et pas nani et pas tendresse. Oyaza moko ya chroniqueur ya sila, chroniqueuse ya sila. On vient seulement vous aider à bien réfléchir. Bon mona batu bazo bate. Bino bo mi mona na place moko boya keno bino boza na monopole ba insulte boza na monopole ya ko titoyer batu boza na monopole ya ko vandisa batu na se. Mais nous là, lorsqu'on vient, doit kaka pour faire réfléchir bino. Et puis bo bima batu mo ba bourrique. Est-ce que na minute o na Euro 2025 Mama Kioma Mama ba spectacle oyo et Betty sold out. On a besoin qu'on fasse nanaye au vandi naye, on a besoin qu'on fasse nanaye te, tant pis. Ah oui, la grande famille. Ce qu'on a qui n'est pas benga mama benga na di finga décor, ça a des sens. Et là, quand les bossons il fallait non bon Luka, est-ce que Bellevue ça la contact naye? Pour ta maman na aucun ta quoi enregistrer Bellevue lobby à Balukeli. Fait obito sur la pembe parce que azalaka non mutasi là. Bozo landa la grande famille. Moko za na babilo comme sous les les kasi les réseaux sociaux. Ah non. Bobeli sana batumi tout. Ba makamoko boyeza ta ya koloba te, mais vous allez envoyer les gens batu ba ya ko faire comprendre bino. Pour bozo ko réfléchir te. Est-ce que Bellevue a vraiment na rapport moko ya koloba kino na minute oyo? Na ba trahison ya ba comédien oyo. Abenga penza chroniqueur moko boya loba kino zwa mbongo fingelanga comédien te. Na minute oyo. Yekuta ndenge aza keba parce que na minute azo ibate akovanda na nani akolia na nani na ngambo ya ba comédien na ngambo ya ba koni fuate oyo. Parce que beaucoup teka tôt ou tard beaucoup teka est-ce qu'il faut toi faire réfléchir bien le comme ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors ceux qui bino bokolo bakeno Bellevue atindi na ceux qui tata moi aya ko finga décor mais sikoyo si la patina qui koni fois tu aya ko finga décor mboloko et ça juste une question poto sungana sikoyo poto sungana la grande famille to silisa qui filme na biso
il y a La vie des tigres. Tout le monde qui n'est kendaki. Tout ça déjà na fiche na biso. Il y a prochain film na Bellevue Télévision. Na titre il y a Vaticination. Vaticination in English. Vaticination in English. Pour se comprendre. Alors je crois Tokyo la bandango peut-être lobby mercredi, les autres là peut-être making off, après making off, bon, peut-être les lots making qui la grande famille. Alors bon l'émissaire, nous tout le monde va bêter là une porte voilà. Alors les lots je crois total la making off, il y a film et nabiso, il y a La vie des tigres, ils ont 16 épisodes. Tout ce peut-être attaquer non à making of ils à 30 minutes, à 35 pour tout ce kitoko parce que aventure on est kitoko makasi. Alors tout ce peut partager na bango façon babana ko se kana tournage. Alors demain peut-être tout chat ba la biso présentation na teaser, il y a film na biso autre Total, la prochaine film na biso Total na Bellevue Télévision na titre ya Vaticination bela oyo bela mutozo bimisela biso pardon bati era banda ko raisonner ba titre abanda ko tinda batu boki ofingela nga mutu boy bino penza ça passe pima. Alors, c'est au moins ça la grande famille, tous a toujours scotché, branché sur BBC Mpoï TV. Bandeko nyonso babenga kingai, c'est bon déjà. Merci na bandeko nyonso, merci nzambe na nga pambola bino. To la nana no moi estre ya muke oyo, il y a la vie des tigres comme ça na zone de la bino. Je t'écoute. Écoute-moi très bien. Des fois on dit que l'amour est aveugle. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas regardé ton âge. Je t'avais accepté comme ça. Un soir qui est au moisi. Mais j'ai eu à parler avec mon ami. On a parlé sérieusement. Je me suis mis à sa place. Et ton père, je ne pouvais pas faire ce que je fais là. Mais moi, j'ai condamné ton père aussi. J'ai compris ce qui s'est passé en toi. Mais il reste mon ami. Et toi, tu resteras toujours sa fille. Atam pepe bambonge nyoso ilekaki. Tangwazaki na maman na yo. C'est déjà passé. Mais là, présentement, Soki Yé Tata na yo a décidé lelo. Même à poursuivre un gars lelo na justice. Tu sais qu'on va m'arrêter. On va m'arrêter premièrement puisque tu es mineur. Je n'aurai rien à dire, quel que soit l'argent que j'ai. On va m'arrêter, on va me condamner. Alors sur ce, je voulais te dire, cause à la société, ne crains rien, puisque cet appartement, je l'ai acheté pour toi. Et ça, tu restes ici, c'est à toi. Rosalano Solingi, Olobaki Nanga, que à part ta musique, tu voulais continuer les études. Je t'encourage pour continuer en haut. Et pour t'aider, moi, je suis prêt à t'aider. Je vais vraiment t'aider sérieusement. Je suis un homme. T'es grave. Attends un peu. Voilà. Tu peux garder tout ça. D'accord? Mais
tu restes maintenant moi na ponangai. Likambo ki chéri, yaki makangu, ezali susute. Moi, je te comprends, je te pardonne. Toi aussi, comprends-moi et pardonne-moi. Puisque l'amitié Angai, na papa na yo, ça va pas se terminer. On s'est parlé, on s'est attendu. Tu trouver solution, tu yokani, tu zongani. Na ki amitié na biso. Et toi, maintenant, là, tel que tu es là, tu es une fille maintenant pour moi. Ok? Je vais te souhaiter une bonne chance. Tu fais ta vie. C'est trop tard. Pardon? C'est trop tard. Trop tard en quoi? Je suis enceinte. Et... T'es gras. T'es gras. Répète. Je suis enceinte. T'es gras. Depuis quand? Maman, nous venons d'arranger Makambo Nyonso pour que ça prenne fin. Et ça a pris fin aujourd'hui, là, que j'ai voulu t'annoncer. Et toi, tu m'annonces encore ça? À qui la faute? Ben, ça sera de ta faute. Toi, tu ne sais pas calculer de période? Mais je croyais que tu étais une fille sage. Maintenant, ce que tu fais là, qu'on reprenne encore à zéro avec cette histoire de grossesse? On est déjà dedans. Toi et moi, on sait. Toi, tu ne vois pas des choses, hein? Je dois faire. Tu sais, mes filles m'ont pardonné. On a mis fin. Ton père m'a pardonné. Et maintenant, tu me remets encore dedans. Tu comprends un peu? Jusque-là, tu ne parles que de toi. Tes filles t'ont pardonné. Ton ami t'a pardonné. Et moi? Ben, je venais de te demander pardon. Non. Tu ne parles que de toi. Donc tout ce que tu as dit, ce sont tes intérêts à toi. C'est ce qui te concerne, toi. Tu ne penses pas à moi. Comment ça? Donc tu crois que je le fais expressement de tomber enceinte. Hier, tu es majeure. Tu es adulte, vacciné. Donc tu savais très bien ce qu'on faisait. Mais maman. Parce que tu t'es arrangé avec tes enfants, tu t'es arrangé avec ton ami. Yaya. Mais toi aussi, tu pouvais me protéger. À calculer tes périodes. T'es gars. Hein? Toi, ton ami et tes enfants, allez vous faire foutre. Oh. Yango skini na biso oyoyo. Souci na ezaki nini? A continuer na papa JR. Et bana basi nzambe. Félicitations na skini na biso Tegra. Lobi déjà akendaki déjà poto. Lobi Tegra akendaki déjà mikili. Ndenge ezalaka, ndenge papa Serge na bayokanaki na papa JR ya koloba keno Tegra akende poto. Et voilà, Tegra lobi akendaki déjà poto. Non, tu as bien nos photos, il y a beaucoup de Tegra qui est poto après décision à papa JR na papa Serge. Alors ceux qui vont moninge azokinde, tukutani prochainement. Bisous. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela décryptage de l'actualité nakolanda kaka nzela na yo Yesu. C'est sur la chaîne BBC. Nzela ya ekosaka.
Allez, Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Boy TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être congolais, nous sommes fiers d'être africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakouzala congolais. Tous à la fière, Yakouzala africain. Tous à la Bomoko, Tonga Moka, pour la biso, na bala na biso.